Bataliban, Boyana Noir, Boyotala, Tango, un président de la République, le président élu Martin Fayulu m'a dit, dis donc, un président va déposer sa candidature. Boyakotala, voilà, pas de député, mais tout le peuple national. Martin Fayulu m'a dit, hey, peuple congolais, Yabisoye, Yobabi, le président, le candidat kamikaze, celui qui va déboulonner M. Tshilombo. Voilà, objectif numéro 1, déboulonnage.
définitivement sortant.
Maman Chantal. Bakomisa élection en fait bakomisa échec électoral neti nde raison d'être na bango, c'est-à-dire organisation nae pour dans structure nae ONG nae pour épesa parfois même confession religieuse pour épesa il faut élection et de bien pour comme ça à continuer à développer un projet bakatake bala eza foko eza vraiment foko eza mboka na biso so simbité biso tout so simbité biso tout bébé biso eza ndenge wana et puis bato baseka biso ngana sa mboka na yebi baseka biso fort au moins biso na ba dossier na biso tozo swana to ke pas bango batala biso babita bazobo nante tam biso to mwana eti tozo mata tozo ma projet bakate moi fola mobo bokanisi ke yango de vie que vie ezali stabilité en mboko stabilité ba institution il faut entrer côté bango les andemwana les amboka na biso muto aussi d'ailleurs bango mingi ba séparation de simbate so simbate toza faible bazo attaquer biso talaka bilimo depuis to banda tozaka na ba problème point il faut que biso to contribuer na solution élection il faut la solution so de simbité zela 2028 bango bazo quitter na 2018 ba quitter que 2023 ko yaka et occasion roza siko bako kapé ko longa ezamboka na biso boko sana lokwana te ba o dribbler biso ba ko sa biso tozo ndima to na ba dossier a pamba to senga bala to ba ke simba kite te so le simbi so le simbi te boko lo ba ngopé mais bo ba ka te le simbi te alors que simba ki donc en tout cas boka nga bien ezamboka na biso il faut tout vraiment patriotisme mo to ka pe soniko makamna biso to ndo be pa batu to zana moi
na moi dignité moko boye na moi fierté moko boye ya mboka na biso. Bon, merci beaucoup.